Jenima Kokonzoni ayokaki mateya na ngai nalobaki poleka Maria Tumba il faut sala boye pote papa abolimbisanga émotion po Jenima Kokonzoni ameki kosala likambo na yebisaki nazotiango na video mpote bapapa bamama bandeko mpote barando na barandonete mpote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mpote bana mike na ba bebe mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nalobaki na Jenima Kokonzoni paleka Maria Tumba babala na kaka na général Makoso ya Côte d'Ivoire lokola za millionnaire en dollars asomba pe ndako ya 250 000 euros na kati ya France akoleka Maria Tumba. Jenima Kokonzoni yepe yewana akutani na docteur Makoso na général Makoso. Bandeko botala Jenima Kokonzoni abwaki yango elongi na ezolakisaki papa robo otindaki nga na fausse piste bon na comprendre mpo namoni Maria Tumba pe abwaki video ya ndako na ye azofutela ya $1500 par mois. Kofanda terrain de l'hôtel. Et le combien là? Non, oui, désormais. Sur sa vidéo dans la coach sur TikTok, taguenga comment la maison de Maria. Na kati ya kine azwaka aide moko te. Doyo so bala na Maria na docteur Makoso na position oyo lakisinga video atana ba million nyonso wana et continue kozala difficile oleka Maria Tumba. Ah bon eza mpe ya difficile makasi te ya Jenima Kokonzoni olekaki na babone me babone si nalobaki wana ya problème te awa ya likambo ya succès yango mpe po ekotisaka mbongo yo mpe nayebi Jenima Kokonzoni bon nayebi te nazo imagine me Maria Tumba nazo imagine te azokotisa mpenza mbongo par mois azokotisa mpenza mbongo mbongo sans compter o mobali na ye Kevi azopesa ye mpe yeba lisusu ageraka makambo mosusu na kati ya kini na konte ya Kevin mpe azali paye en tout cas mwana mikonga oyo ako musika yango babwaki ye na banzembo babwaki ye mpenza vrai libanga nazoloba ope babwaki Maria Tumba oyo nga nazoloba eza Maria Tumba ya parité eza mpe nzembo ya papa Hervé te Feregola bolanda ngo mpo tokontinue lisano bolanda nzembo ya Maria Tumba. Soki natali mobali ya Maria likata muke awa soki natali Maria Tumba makolo ekauka soki natali mobali ya Maria masoko banduta soki natali Maria Tumba tai ya tom yemba
azandoki aleluya Maria ndoki munene na masina azalindo yemba aleluya Maria tumba ndoki mikonga akima basote alienye na Dubai soki Natali age ya Isae azana 15 ans soki Natali age ya Maria azana 50 ans soki Natali nzoto ya Isae elemba lemba soki Natali nzoto ya Maria ekuba maka yemba azandoki Maria tumba ndoka mikonga Maria tumba azana kindoki soki Natali keve Isae matama ezeba soki Natali mobali ya Maria likata muke awa soki Natali Maria tumba makolo ekauka soki Natali mobali ya Maria masoko banduta soki Natali Maria tumba tai ya tom yemba azandoki aleluya Maria ndoki munene na masina azalindo yemba aleluya Maria tumba ndoki mikonga akima basote alienye na Dubai soki Natali age ya Isae azana 15 ans soki Natali age ya Maria azana 50 ans soki Natali nzoto ya Isae elemba lemba soki Natali nzoto ya Maria ekuba maka yemba azandoki Maria tumba ndoka mikonga Maria tumba azana kindoki soki Natali keve Isae matama ezeba soki Natali mobali ya Maria likata muke awa soki Natali Maria tumba makolo ekauka soki Natali mobali ya Maria masoko banduta soki Natali Maria tumba tai ya tom yemba azandoki aleluya Maria ndoki munene na masina azalindo yemba aleluya Maria tumba ndoki mikonga akima basote alienye na Dubai soki Natali age ya Isae azana 15 ans soki Natali age ya Maria azana 50 ans soki Natali nzoto ya Isae elemba lemba soki Natali nzoto ya Maria ekuba maka yemba azandoki Maria tumba ndoka mikonga Maria tumba azana kindoki soki Natali keve Isae matama ezeba soki na kanisa bandeko boyoki ntembu oyo ya Maria tumba Jenny Makoko Nzoni yo nanu basalelio nzemba boyete tangu nanu basalelio nzemba boyete baso bakisira ba difficulté pour dépasser Maria tumba. Maria tumba basalela nzembo ya Poutine. Jenny Makoko Nzoni yope basalela nzembo ya kitoko positive. Balande selo banzembo ya positive. Mais nzembo ya négative ozana ngote. Siko Maria tumba zana nzembo ya négative. Négative, hein? Ok. Négative. C'est comme Maria Tumazana nzemba négative. Nzemba ngopo yoki biloko. Babeta ngo kitoko. Babwaka kaka Maria Tumba ye mokote. Me babwaka na couple na ye. Oya ye mobali unique. Bakomise mwana 15 ans. Âge moko na dieko kao. Tango a découvert qui embauchir
ya fleuve Zaïre. Ya fleuve Zaïre. Nakanisa boyoki yango bien. Eza fleuve Congo te. Ezalaka fleuve Zaïre. Bobosa nango te. Alors, sikoyo Maria Tumba bisika zawana Jenny Kokonzoni pona oleka ye osasikoni yo namoni ozana motu na yo grande sœur na lobaki boye bien bozo take Jenny Kokonzoni awa na France bolobi bokufunda so bosale nini bino boyebi likambo ya kosalawa donc Jenny Kokonzoni ndenge oza na Paris na France okenda kosala likambo yo mpe boza na visa 4 nde po visa 4 esengaka fo bima France pendant 3 mois ozongi lisusu mais yo siko ozobima te yo mpo oza na mokanda ba français te neti Naomi Barcelone ponga Naomi Barcelone banda kala naza kondima aza na passeport français ata botie bavoka bobimisi bana poto ngamo ope mwana poto grandi en Europe mal éduqué par les blancs donc tangu nazoloba boye Jenny Kokonzoni fungola matoi kana moni yo ekoko zala kaka ndenge Segonel alobaki oyebi Segonel no ye paza dire na rando tango Mervine akote kikumbi ya bimaki ayaki inikima azwa bisika ya Mervine mais ti lelo akoki te mais kote rando kote kopopula asakananga na bino makasi na yasi pe bobangaka ye même yo moko Jenny Kokonzoni otiaki maloba na ye opostango na page na TikTok na namonaki yango bon Jenny Kokonzoni yo c'est possible ye pe kobota wana mokumba ou bien oye na poto yo boye ko remplacer Grace Mbisi te po Grace Mbisi ndenge azalaka moto ya wile toka eza pamba te eza liye na makambo ebele Jenny Kokonzoni oye ko remplacer Grace Mbisi ou bien pour Grace Mbisi azana noa ou bien oye ko compagnie ye pour Grace Mbisi azaka na mission Grace Mbisi Grace Mbisi azali au gradé de bomonaki wana na CC sikoyo Jenny Kokonzoni yo pokoti na circuit wana na kati ya mavula moko te na kati ya mavula moko azalaki Jenny Kokonzoni kobanga no te na olobango te koloba te Grace Mbisi nazali banda kala wana nazala fanatique na ye lelo na bwakisa ye te me la baron abeta mosinzo nakende pa la baron ya tikalaka bon me nabimisa basekre yango te ti lelo monoko na nga na kanga na okanga yango mpe libela na oloba te yo mpe na oloba te me yo moko ata napesi yo conseil bato bakotimba mwa moke mwene apesa eza te
tout d'abord ya makambo wana te awa tozoloba succès ya yo na Maria Tumba. Maria Tumba yo pe yo non yo te yo bwanzela moko te na la baronne la baronne banda ye moko carrière solo. La baronne akende pa ya batu te. La baronne agéraka ye moko. La baronne ba géra ete. Ba géra ete banda na âge 7 ans. Muta géra ya zate. Âge 7 ans. La baronne muta géra ya zate. Ore zerata 12 ans. Âge kolo Yesu Masia. Akendaki na bate muso me yena 7 ans. Muta géra la baronne azate. Azate ko? Azalate. Nga papa roboya. Na moni. Na sokisa. Sino te na obimisa ba secret. Ya Grace Mbisi. Na Jeni Makogonzoni. Na sokisi na ngaya. Soki Natali mobali ya Maria likata muke awa. Soki Natali Maria Tumba makolo kauka. Soki Natali mobali ya Maria masoko banduta. Soki Natali Maria Tumba tai ya tom yemba azandoki aleluya. Maria ndoki munene na masina azalindo yemba aleluya. Maria Tumba ndoki mikonga akima basote alienye na Dubai. Soki Natali age ya Isae azana 15 Soki Natali age ya Maria azana 50 ans. Soki Natali nzoto ya Isae elemba lemba. Soki Natali nzoto ya Maria ekuba maka yemba azandoki Maria Tumba ndoka mikonga. Maria Tumba azana kindoki. Soki Natali keve Isae matama ezeba. Soki Natali mobali ya Maria likata muke awa. Soki Natali Maria Tumba makolo kauka. Soki Natali mobali ya Maria masoko banduta. Soki Natali Maria Tumba tai ya tom yemba azandoki aleluya. Maria ndoki munene na masina azalindo yemba aleluya. Maria Tumba ndoki mikonga akima basote alienye na Dubai. Soki Natali age ya Isae azana 15 Soki Natali age ya Maria azana 50 ans. Soki Natali nzoto ya Isae elemba lemba. Soki Natali nzoto ya Maria ekuba maka yemba azandoki Maria Tumba ndoka mikonga. Maria Tumba azana kindoki. Soki Natali keve Isae matama ezeba. Soki Natali mobali ya Maria likata muke awa. Soki Natali Maria Tumba makolo kauka. Soki Natali mobali ya Maria masoko banduta. Soki Natali Maria Tumba tai ya tom yemba azandoki aleluya. Maria ndoki munene na masina azalindo yemba aleluya. Maria Tumba ndoki mikonga akima basote alienye na Dubai. Soki Natali age ya Isae
azana 15 ans. Soki Nathalie âge ya Maria azana 50 ans. Soki Nathalie nzoto ya Isa elemba lemba. Soki Nathalie nzoto ya Maria ekuba maka yemba azandoki Maya Tumba ndoka mikonga Maya Tumba azana kindoki. Soki Nathalie keve Isa matama ezeba. Soki Nathalie. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.